ozobebisa ntango na yo ndeko na ngai mpona nini ozobebisa ntango na yo mingi basutuka bazwa tante liwa ezwa bango en plein accident mingi basutuka bazwa tante liwa ezwa bango na mbeto ya l'hôpital mingi basutuka bazwa tante liwa ezwa bango brusquement Nzambe azopesa yo souffle de vie eza mpona moyibi te eza mpona ekobo te eza mpona milangwa te eza mpona loyenge te eza mpona kidiba te eza mpolo koyeba ye omilengela mpona mokolo asuka mamae mingi babotama na bango baveugle moya kotanga bible ezali te mingi babotama na bango bababa moya koyembela nzambe ezali te ayaye mingi babotama na bango bakoka moya kobinela nzambe ezali te ayaye yo kutu okoka na yo na nyonso mekokumisa nzambe nde problème ndeko na ngai vraiment mingi babotama na bango baveugle moya kotanga bible ezali te mingi babotama na bango bababa moya koyembela nzambe ezali te ayaye mingi babotama na bango bafilme moya kobinela nzambe ezali te ayaye yo kutu okoka na yo na nyonso mekokumisa nzambe nde kilo ndeko na ngai eza na jour okoregrete ngana lelanga nani ngana bomolimo na ngai etelinga na ye yesu akendaki obombelanga esika akoya kozwanga ngana lelanga nani ngana bomolimo na yo etelinga na ye yesu akendaki obombela yo esika akoya kozwa yo kabona masumu ye yesu akozongango kabona masumu ye na Sodome Gomora mpe bakamwaka kabona masumu yesu akozongango yaya kabona masumu ye na tango nowe mpe bakamwaka ngana lelanga nani kana bomolimo na ngai etelinga na ye yesu akendaki obombelanga esika akoya kozwanga ngana lelanga nani kana bomolimo na yo etelinga na ye yesu akendaki obombela yo esika akoya kozwa yo kabona masumu ye yesu akoyango kabona masumu ye na terre promise mpe bakamwaka kabona masumu yesu akoyango kabona masumu ye na Sodome Gomora mpe bakamwaka. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé kabona na masumu na Sodome Gomora bakamwaka na terre promise bakamwaka. Bien-aimé dans le Seigneur na tanga Noé pe bakamwaka. Bien-aimé kolinga to kamwa. Bien-aimé mkoluluwe kuya to yebite mais to milengela lande mission oyo okoteyama au nom de Jésus-Christ. Ciao.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malougou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Malougou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Malougou. Toza non loin ya zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà donc tout comme beauté partout. Vous allez à travers le monde, encore une fois avec mon frère Jean-François Fungé. Amen, encore une fois. Ensemble. Comment qui? Vraiment que Dieu te bénisse. Ah ouais. Je vois comment nous ensemble. Effectivement, parce que ça fait plus de 11 ans on est ensemble comme ça. Donc 11 ans mon était. Donc moi là comme à 11 ans. Voilà donc tant au botama to bandaki ba émission. On va possible sur gloire ceux qui a pembe. Amen. Merci en tout cas Bandeko Balandi partout vous allez au Bolanda toujours biso. On se bazana depuis le début bazana toujours voilà. Et là Bandeko belé oyo ba bongo la pemtema ba sila vie na bango. À travers l'émission Oyo, tout ça, la qualité de l'émission, on lit dans le Canada, je compte sur le Sois béni, mon frère. Donc, à changer la vie, à travers l'émission. Donc, vous allez vraiment grâce à Mnene. Ma soeur, notre Chantal Maveka. Voilà. Amen. Nagnès Naé Chanel Samouzo. To Pessibino Mbote Mina Kombo na Jésus Christ. Amen. Voilà, donc, l'émission d'ambition, il y a les loges, je crois que Nzembo Yoki Zan Nzembo Zali. Nene Samouzo, le sous-sous. Nene Samouzo. To Pessibino Mbote, Nene Samouzo. Motema ya Bruno Matadi wana penda baninga bomwana to kana pe Jean-Paul Matadi Jean-Paul alléluia. Voilà donc tozoko ta émission na biso lelo bolandi Nzembo zali une reprise je Nzembo yo so yemba de Jango ça très mélancolique chona yo zani ne passe pas pour un journal Mugonda Benginga ebsinga yi azaki na Afrique du Sud mais ça comme na poto alors tant en Afrique du Sud il fait un moment abandonner la santé ko ça ben somni pongi peneza la raté ake komona ba médecin ba pese ba kisi ameli ba kisi ndenge na ndenge so bika kakate moko mususu ba vandi boye esprit bise ayoka Nzembo wana tango tie mission to sala ki tango tie Nzembo wana alala lokola bébé donc Nzembo wana et délivrer bien-aimé dans le Seigneur quelle grâce yango to pas comme na poto bengi ngai abi frère Nzembo wana yango de bikisa ngai yemo un jour on sera témoignage voilà c'est ça donc bien-aimé Nzembo pendant ko ya Nzambe et kangola rabat yango bati kango ezate au moins bazo teka wana et ça Nzembo Nzambe te basa ba commerçant mais bon na ba on a misala na bango na kombo na Jésus Christ. Amen. Voilà donc émission la biso ya le botema na bango baveugle moya kotanga Bible ezalité mingi babotema na bango bababa moya ko yembela Nzambe ezalité mingi babotema na bango benfirme moya ko binela Nzambe ezalité alimia yokuto kokana yo naniasa mekokumisa Nzambe nde problème. Amen. Quelle grâce. Amen. Voilà donc Nzembo Oyo Nzembo Zebele frère Sayimba je crois que monsieur c'est bimi parce que le bima donc ezaka Zebele nous sommes raté mais je crois la émission frère Tanguy azwaka news ba émission atara mon KSB naye yango na voiture ya pe na solo na autara Suisse na posa ni kombo naye yepe Nzembo wana tout banda et on ka Nzembo tout na bimi na ba disque tout
attends on a classe ben yango yoka na portable na ye nzamba pambola sœur na biso na ça fait un moment vraiment na kombo na Jésus Christ. Voilà, merci en tout cas. Tout que la menu quand même émission na biso ya donc bah sujet to développer na quatre émission na biso lelo sujet de biso aller sur liwa ya Gianni Faye ou ya Koufi na France. On va sujet to ça nini to développer. Alors on a le développement. Oyo toko panza toko palola toko panza kilo toko panza donc liwa ya Gianni Faye oyo azalaki artiste comédien boyebi akufi na Paris. Gianni Faye alomi benga Franco ya artiste comédien akufi na Paris. Bon, selon les informations asali crise cardiaque, mais je crois qu'il liwa na eza ko susciter quand même polémique belé. Balobi, bon, moi c'est ex moi Sinaye, la brune comédienne également, Azali à la base, je crois que bon, ça va la spéculation sur les belé, mais il y a autre chose quand même dans cette émission. Est-ce que la brune nous a vraiment cause ya liwa ya Gianni? Parce que bon, il y a une situation où Gianni a vivre, il y a une situation où bande rebelle va vivre peu na poto, parce que on est un peu extrapoler tout peu la cette émission na biso lelo, parce que ça limite la couple, la poto a aussi pour la biso, na ndako moko ba leso moi c'est normalité. Ba ça même 2 ans 3 ans ba benga pe biso. Mazali moi c'est on balika pa bimbanda gumoko. Mais la vie na bango ya couple ezali moi c'est normalité. Je crois que la situation ba kabwana. Biso ba vana ka pona bana. Pona bana. Ezali ba situation moko ebelé. So bio yebité. Mais sur le caméra yo mofinga moninga. Est-ce que bazaki libala? Donc il y a une situation où il y a notre bêta CT nango il y a émission na biso lelo. Est-ce que la à la base il y a liwa ya Gianni, est-ce que zali karma aussi parce que dans l'histoire également Gianni to qui a s'appelle basi pasi abima na basi ya bato makambe belé to za makambe belé asundola ki mosi na Kinshasa. Il y a aussi des histoires ils a koloba mapé belé pour développer la carte émission na biso ya lelo parce que mutu na poto na mokili mobimba il faut ko yeba nene otambola pour que makambo ya mabe comme la rapé yoté. Voilà les ali sujet liboso sur liwa ya Gianni Faye et puis na sujet ya Gianni to révélation les ali awa ya liwa aussi ya Mangbaou voilà les aussi artistes comédien tika biso la période de Covid je crois que liwa na ye moi ce n'est pas toujours bah tu peux moi c'est du coloca à la base parce que bien on bali les gars moi si aller à la base yoka est-ce que moi c'est taboma qui voilà mingi comme quand moi c'est mangwa bomi mangwa ou bon quand mingi ka ba comédien ba comédien nous quand bino ba comédien vous vivez mal en Europe frère tout ça le message à sœur na biso moko boy donc fait mal ba komboka to comme développer dans l'hôtel donc révélation sur le Mangbaou également donc on a quatre émissions na biso. Il y a les lots, on a dit sujet à Liboso. Et puis, deuxième sujet, on a dit sur les drames familiales. Où il est au Canada, je crois que vous l'avez dit quand même. Amen. Oyo, il est au Canada. Moi, on a dit sur Moko Johnson. A Bomi Papa Naye. A Bomi également grand frère Naye. Comme la combo à Denzel. Donc, Congolo, famille Congolo, la Canada, la Toronto. Et ça dit vraiment. Et moi, ça dit qu'il y a un scandale. Ça dit qu'il y a un bateau qui passe. Ça dit que moi, na ma papa. Na maman Zoka qui fait effectivement et puis grand frère na aussi à Koufi tout ça que là-haut parce que je crois que du solo to beta frère tout ça déjà émission sur l'éducation à bas na biso na kati ya poto to rater éducation à poto awa tout ça que là to beta c'était ni na ngozali vraiment à la base comment est-ce que moi na a commencé dans le niveau ya ko beta papa ni masasi vraiment beta pe frère na et puis a beta maman parce qu'il fallait maman pas coufa même maman à l'hôpital donc qu'est-ce qui s'est passé ni les a vraiment à la base parce que problème la biso également aussi ils allaient à éducation problème également ya ko comment est-ce que comportement ba parents également est-ce que bazali ba responsable parce que ba parents ba comment on ba irresponsable na poto papa robota awa atikita so moi chaque ne liba côté mususu éducation bana kene no ba hôpital on a bana bandibu ba kolia bana bandibu baza ba médecin ba infirmier tout ça mais bana ba congolais majorité bana ba bar ba remplacer ba papa na ba bar na côté comme drogue. Donc, il y a un truc développé. Est-ce que moi, j'aurais été victime? Est-ce que il y a des conséquences aussi? Il y a une responsabilité apparente pour développer la carte d'émission parce qu'il faut tout dire quand même manquer. Je suis rôle Nabiso également parce que pareil belé comment on va irresponsable la la aussi via banaté classe bana moi na tanga les sous-souté moi na commenter la drogue mais par rapport au yebi na yo mais au qui prend pété ensemble donc tout le bilan la carte d'émission Nabiso et puis pour la aussi ça tout le bilan sur clip donc il y a Moïse Mbiye bientôt dans stade de Martyr également voilà à ça les pub oyo clip il y a pub spot publicitaire bien entendu où ils ont annoncé spectacle naïe
Mais il y a des similitudes, en tout cas, dans le sport publicitaire, il y a fait au Stade de Martyr. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou alors il faut faire passer le même message? Voilà, ils allaient un peu développer. C'est le message, ils allaient bon. Mais il y a des gens qui ont mais le clip d'abord, ils ont ça la dit qu'on est-ce que coïncidence ou c'est le même message qu'on transmettre dans la oui, c'est comme un maître spirituel. Ferry avant qu'il babilo tout wana qu'il on a cité Bethel. Voilà. Ça qui ba makambo. Il y a honte de développer la quatrième émission d'Abisso, il y a les lots, ils allaient donc 4 sujets d'Abisso frère avant de développer. Prière, tout ce qui est émission d'Abisso. Tout ça, c'est makambo lubia, na ba kombo tangia frère. Tu peux mettre la Bisso ba ko frère nangai. Puis tu bouger ba micro tout ça ngelo ko salela. Donc bien mes photos benga mokolo mu émission ya. Biso to zala effacer. To bukama yenda ko te bano ya ye pour mokili tondi na mabe frère. Bato mabe bangonde bazwa ni devant. Bato balingaka bango. Frère, il faut comprendre. Bato ba kumisaka ba musicien wana. Bato ba kumisaka neti ba comédien wana frère. Majorité ya bana na satana. Bango bazo dominer mokili. Mo lelo tela makambuto komi la brune nda komi moi ça mabe ya mokili ndeye. Mais tela bango o bazo lo ba wana tala na no ba vie na bango. Tala ba vie na bango. Vraiment j'avais un ami dans le monde. Faut hier akitaka kina bana ba comédien. Ngala mona ba comédien de belé bolumbu. Ndai. Na vidéo bala sanga tala na bima kinaita bolumbu ebele na mona bata makinga na mona bolumbu na mona ngani na frère na tika ko bima na comédien moko comédien na dumane à la sata musapi allez kata musu na busa mais jamais vous mon frère donc ça veut dire que batu moko donc ba bima na n'importe qui c'est ko et mabe comme le londe la brune bango ba comme la vie n'habite pour nani muto mutazana le passé na ye frère ozomona donc nazana comédienne moko aboma libala ya sœur na biso moko boy to sala na ye ozomona mobile ya ke vacances akeka manga mona mosi wana moso na salele ba kiss a même comédienne on a poto libala kufa to développer notre frère tout non frère bato la brune nde ya komi ndoki na bango ozomona et puis sote mambazo lo ba frère ezoki ndenge moko te frère na bon to bonde là non ya bote to pasora ma komi frère bana tsa ba biki sama même déjà titi da prière c'est la colère sainte je te passe une justice c'est ça absolument raté voilà on JB mon en tout cas tala justice c'est de mon client ba biki si et comme aborté na 19 ans mais moi na lobby na âge à 9 ans ba toucher mes alaki 11 ans à partir 11 ans 11 ans a toucher mes alaki ozomona frère mais ba mon ngoti ozomona mais est-ce que on va peut sauter biso ba notre émotion ici vous avez une émission belé awa émotion sur émotion jibe ozandoki otikalaki bolumbu devant ye atate tonte osalaki feta misa pingo na nzoto mwana ye jibe oyo ozandoki chituka oyo ozandoki aleki na yo magali ndoki mwasino ya butu mama nieze initia bino jibe yo ozandoki chituka yo ozandoki ozanchor bele mena monito bondela yambo to passo la makomi to koisa bana satana au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Dengo zo télémisa biso papa, oza ko équiper biso alléluia. Ozo pesa onction, ozo pesa force, ozo pesa nguya, oh ozo pesa protection divine papa. Oh père, ozo tamaloba na minoko na biso poto te ya bano ya yo papa. To tiki message na maboko na onzam. Yaka kote ya bano ya yo. Yaka kokoisa banguna na biso onzam. Merci na frère nanga limi papa, mon compagnon de lutte papa. Peut-être to sala musala na yo onzam. Peut-être bana no ba bikisa ma papa. Pambola ye, batela ye, bateli bota na ye, batela ndaku na ye, ndaku nezanga tamba ya komela te nzambe. Na ono sozo sala pona yo, batela bana na ye bala pe lokolo yanga bala ka nzambe. Batela mwasi na kimia na mitema na bango nzambe, pe koisa banguna na bango. Sa mpe na bato balanda ka biso nzambe, kimia na bandaku na bango. Beba bikisa bazali maladi nzambe papa, ba bikisa ma papa na ngai. Totiki message na maboko na yo, yaka kote ya bano ya yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Oh, bien aimé, ningana. Soyez dans la joie, bande kunabino. Oh, on est là. Tolobaki nabino. Nyoso toko mona. Nyoso toko yoka. Toko bimsa na poisa. Na but moko kaka. Bananzame bazala soufi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci en tout cas pour la prière, mon frère. Amen, amen. Il faut que tu aies Alléluia. rapidement la dossier na biso.
fier donc bon bino na émission na biso donc il y a les donc dossier liboso zali sur le roi ya Tchani donc le franco ya ba musicien ba artiste comédien mboka na biso liwa na ye comme boza kolanda na ba réseaux sociaux akufi et pas à la brune je crois donc boyebi histoire ya yena la brune bon bazalaki moi c'est en bas nga bazalaki ba botiba na misato bon bakabwanaki voilà donc il y a kendaki côté na ye mais bon tu éviter ndene salemaki azongi suna kati ndaku entre temps la brune peut abotaki déjà na mobali mususu et puis selon les informations la brune est toujours mobali voilà bien que Jani a zonga na ndaku mo bita zongelaki bon tu sais battre peut-être pas l'andeka makamba mikanda mais tant il y a zongi la brune est toujours mobali na ye mobali ngo bano ya pe wana mobali on na moi sina ça très via des autres voilà moi sina ye ba yaka na yaka wana bon alors sikoyo Jani bandimaki viwa oui parce qu'il y a ibaki parce que Jani moi okuta moi si abota déjà moi donc tant il zonga na ndaku voilà donc pour zongi na condition nini ngo ba solo la peut-être ah to yebite di solo nini Jani na la brune ba solo la qui voilà donc voilà donc ça on ne peut pas savoir mais ah bazali ko d'abord mawa parce que liwa ya on a biso Jani akufi na ba circonstance akufi bazolo ba crise cardiaque bon je crois que ba enquête quand même ça aussi à niveau hôpital parce que akufi na ndaku donc crise cardiaque ba betier ba donc voilà donc ba version avec le temps to yeba mais akufi quand même pas il y a la brune bazala adresse mon côté déjà vous avez vu ya photo awa donc diwana ye baza ko attribuer yango na la brune akufi pour la ye souci tout ça aboy repese soki mukanda tout ça nyokolié mais bon quand même na habité frère Jean François Fongi na oyo yoki analyse no pendeza nini amen par rapport à l'Iwaya. Nakutanga verset moko, nazali na Hébreux chapitre 9, nakina na verset 27, na verset omingi. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Alléluia. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vraiment écœurant. Donc ça veut dire que ça veut dire après la mort, bien aimé, c'est le jugement. Attendez que l'église catholique ne va pas au purgatoire, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivants. Tant que vous avez voilà. Tant que vous déjà et Siri, sur le bakin Nzambe était et Siri. Affaire au niveau de la question ya Ndeko Nabiso Jani, tu peux te présenter nos condoléances na famille na Mobimba et puis na baninga na ye na kombo na Jésus Christ. Mais c'est difficile à avaler, mais c'est la vérité. Il faut que l'oba Ndeko Nabiso akufi na mokili. Omoni akufi. Pour tout le monde ici, les mots qui a mon ananzambe, bon, tu es baki était tout yébité. Mais tu es mon élaye et puis baki le bazo ndé bazo ko écraser la brune wana bazo bosana. Au moins congolais frère, akenaka na genèse ya likambouté. Voilà, le commencement a yébi yamoté. Akenaka na développement na conclusion. Mais zongana nous na genèse. Voilà. Le commencement. C'est quoi le commencement? On a la monnaie vidéo. On a Jani la brune. On a petite sœur. On a Mossi na Kinshasa. On peut plus c'est quoi bien aimé ce qu'on appelle la brune wana. Bien maintenant on peut se secret mo ya bana basi pour plus to vivant na basi. Ngana bote na fait mo ya basi na basi kaka et puis na vivre na zaki mto linga basi ni. Moi si alinga mutu pour na mbongo te. Na so vérité. On veut qu'on linga ben en fait. Voilà. Moi si parce que bongo ezate ga lingi yo ba lingi mbongo na. Voilà. Moi ça lingi mbongo na yo. Mais moi si soka lingi mutu frère. Et pas ni pour PC bolingo. Moi si soka l'accès que au lingi atoza na mbongo te. Ba ko finga ya yo la depo nini. Voilà. Moi si alinga mutu a pesa ke bolingo. Ou l'accès ke bolingo. Ou l'accès ke kasa na sécurité. Ya muso bando mo la biso ndé to na kisa basi ponde basi bolinga biso. Po to za na mayele ya basi. To o pesa ka bolingo. Moi ça ko provenir ye ko to ayi belombo pa na bango pesa yo. Biso to vivango. Ozomona bato balinga basi ya bato. Moi ça préféré ko azambonga mobali na ya pesa yo. Ça veut dire que Jani a la séquille fille wana bolingo. Et puis déjà l'histoire là on balinga là apparemment petite il y a moi si il y a Jani na Mao nazo comme place. Ça veut dire que Jani a la sa fille wana bolingo.
selon ma déclaration selon ma déclaration ça dit moi si naya même ma wazo tanga même pas ma wa no tanga fi moko bona ko fi quelque chose comme ça ce qui fi c'est quelque chose balana voilà bon moi ça pembe moi ça qui sangani voilà moi ça ba maman Françoise kota ba maman Françoise donc ça veut dire que moi ça pembe ko kumisa moi si wana mais ofana randa ko moko na la brune bon sœur nanga oyo fingi la brune ni tena place à la brune ça dit la brune à encaisser la bleu autour en fin de compte il est pas à se déchaîner quoi aux hommes fait biso devant na basi mususu au centre de l'autre côté mais moi ça na lingio pour l'accès bolingo Gianni est joué la star ngai ba comédie belé ata petit na la duchesse azola na ngai aux hommes makamne na roloba ngo ate mais ye moko ayebi moi sina ye mama bana na Liège a bengi sangati na Liège Mono semble pe nanda una. Tono kini kuna. Makambo yebisa biso so bina lobango awa la duchesse on a tikina comédie malamo. Ozomona et ça dangereux. Yemo pe la duchesse pe a epsanga pe tala papa isa bongo te tala yeba pesanga pe ba version. Alors lobango a te. Na ko lobango te. Ngai soki muto se confie na. Se confie na nga. Quel que soit le problème na lobango te. Ça makambo nzambe. Ozomona mais la duchesse moi yebi. Ozomona a jouer comédie partout. Même Nandaku, moi, c'est baraté, ceux qui sont sérieux, tous jouer comédie. Alors, tous les comédiens sont comme ça. Même aussi, il y a Maloula, la Suisse, la Delondre également. Voilà. Il y a Benga aussi à Loba. Benga. Donc, de Londres, Nandaku, à Libala, il y a aussi la théâtre. Ça est belé, ma comédien. Frère. Ça après la révélation, belé à Villa. Charlie Maloula, on a pissé une beauté. Charlie Maloula. On a petite sœur. Ceux qui sont de Londres, ils sont. Ça est belé. So, net comme la brune, nani. Na Gianni so so zaki ezala ke la brune muta kufaki ongo mona Gianni bomi mona batu ano nyokolai ingaza bongo danga ba finga Gianni omoni tala nenga nyokoli mona batu ozomona mais le quoi ko Gianni akufi et comme la brune ye ndumba koleka ba ndumba nyoso yesu ki zoba ya mwasi mais ba set na ba senso bazo finga la brune ngaso na teli mais o ngana yebi yeti ozomona mais o ngana bi vina yeti ozomona mais siko oye asa déjà na pasi ozoba ki sa pasi likolo a pasi déjà ndako la Gianni akufeli akokufa wana te po bazala ka dossier moko te donc tabo sa makamona po ki fait moni la sorcellerie c'est ça la sorcellerie donc to bebisaka to boyebite na ndako ngani na ka pas frère limia na binde bazala mosna bango te voilà na binde azana mosna c'est que na bango c'est que na bango na binde solo la ndenge nini oui fali makolo sanga likamo kamso azana pasi mona mosna ye to mosna singa poto sambela mais makambo akati et puis quand moko mais que tu viens aussi chez moi donc là mon français au yébité de voilà tu le comme nabiso voilà au mona frère tangi pe pareil na maman Violaine mona matadi kiel grâce mona matadi donc ça fait na makambo na bango ce qui lekeli bango bana besoin prière bako le ba to ke to bondeli mais bino bozo finga la brune bo yébité qu'est-ce qui s'est passé fait na zana tanga fait après tout na likabo na zana Romain après pardon Romain chapitre 3 verset 23 et au Romain chapitre 3 azawapi Romains chapitre 3, verset 23. Fais-le le totanga. Car, je lis au nom de Jésus-Christ, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que Gianni, na sœur Nabisona la brune, basaki na vimo ya mabe. Vimo donc okuna na mobali mususu, yepi na mwasi mususu, mais bazo za ensemble, bazo sala makambo moko, okuna déclarer batumi ba fingi fiona apesa mukanda te. Moi na besoin de déclarer na mobali mususu. Kasi po bazo mukanda. Oui, vraiment Churamboma moni Churamboma frère aya l'équipe bango Churamboma je t'aime beaucoup mon frère, je t'aime beaucoup. Churamboma nalinga okataka suki nga sinanga kataka suki chemise na ba cravate parce que c'est quelqu'un frère aza très important dans la communauté na zo société ozomona yem ta fungoli biso bolobaki aza na mukanda te mais Churamboma lobi mais mais Gianni salaka ngako na ma teni ko mako sala te mutu mbinga bo mais Gianni salaka frère hein asala kanaye so bino bozo finga la brune na ndinga motema mabe ozomona musupe bo finga po Charlie Maloula lo baba comédie ba bimaka pe bango na bango akuta bango ba sala mo théâtre mo na Suisse kuna mais aleka bo akita na garage akuti o kuna de Londres na oyo la duchesse na oyo bango na bango ozo so peka ba kisi na bango nde ba yokana to yebite ozomona te bango apparemment et na milieu bango ba comédien
bazalaka basi na mibasi ke basi ba comédien bazali basi na ba comédien ata soko bali na yo kende kuna so bakutani donc et pas ngwelinga bon siko bozo finga la bini point bozo mona siko donc baza basi na bango bali na bango makambo frère mutakufi na ndako ne bobi ke ekobi mukande ko beba bako même ko refouler bako botele mukanda bozo sa on a qui jalousie tonini faisant attendre sous verset mon rapport na question pardon frère na na Romains chapitre 6 na kena on a verset 23. Il y a le total, je l'ai au nom de Jésus. Je l'ai au nom de Jésus-Christ, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, vivre dans le péché, frère. Sauter les vies, il y a un karma. Ozomona, Diani, Atikibasi, Nakini, Atikibana, Ozomona. Kuna Mawa, Mawa, Loba Makambe Bele. Elle a même maudit. Ozomona, Mawa, Loba Makambe Bele contre Diani. Pardon, pardon après. Mon siko mais alobaki déjà na moko za rapembe na bosoni komona za kitoko boye akamulayi boye film comédienne peka na bosoni kombo na ye ye pas leka na ba TV maintenant Diani pas leka l'équipe sous aloba pe makambo belé Diani pas leka na maloba mabe aussi ozomona mais ba bosono kongola za bonso bosani nyonso c'est on a lobande afana na ndoko ba Diani ndenga nyokwama ozomona do tu wana ndeko na ngaisa mbamini le salaire du péché c'est la mort batu bazolela na kombo na yo ndeko na nga mobali kangelo koyo kolinga kate moi salela na kombo na yo kolingaka te mwasi alela na kombo na yo biso so ba frère JF so to vanda bona ba fali mana basi na biso to ba yuma te mais to comprendre parole to comprendre nzambe vanda na mwasi lo bien-aimé le pas si que ça na ngote eza pas si que ça na ngote obesa no mbongo no énergie no moko pour rien ozomona voyons beaucoup famille na buzo bakaka ozomona frère Molobombo kayo na kombo na effectivement à ce quoi tu donner la bonne introduction awa histoire oyo ya liwa Diani ils ont aussi interpellé bandeko bien na poto aussi parce que comme on l'a awa ils ont ba couple belé faut le bien ça dit que makamanda ko boye bati ba couple belé bomona ba fande sikamo ba supe ozolanda biso awa ba si moi sina mbalité voilà mais basé sikamo quoi ça dit que Diani surtout tu comprendre bien na la brune ba yebana makamna bango boy parce que to le bien awa la brune akaboni na Diani azu mobali mususu ba botine mwana Diani azalaki pa na ye aye kozonga aye okuta mwana akene kwa kopole mwana classe bakamtu azongela kinini parce que mobala ngapa no yape wana toki ba image mobala kisi wana soki anniversaire mobala wana kata ndako ya brune mais Diani za kata chambre est-ce que vous comprenez non c'est la Diani mobala mbinga nenga zalaki wana andi ma situation mu ya ndengo wana est-ce que ils allaient volontairement ou alors c'était quelque chose où ils ont arrangé voilà ça dit qu'on peut pas ou bien pekindoki c'est pas comme belé parce que ba comédien ba lingi kisi mingi wana frère ba lingi kisi trop ba lingi kisi mingi ba comédien donc ça qui makamulili ça qui et puis na kato malobate Diani pe puis azope basi abatu voilà c'est ça zomona azope basi abatu zomona malobani baloba baloba pona basi na bango c'est ça bino bozo finga la brune pour rien bozo bate karma malédiction et landaka autant que verset natanga peut-être yoki bien té yoka nazana Romains chapitre 6 verset 23 je relis au nom de Jésus-Christ car le salaire du péché c'est la mort. Donc bien aimé ce qui musala salaire no ba kopesa mbongo so sale masu musala nango liwa drogue obesa ba pumo kufa cigarette obesa ba pumo kufa masange belé okufa maka ekobo ko silo kufa bien aimé le salaire du péché c'est la mort modération voilà faut ba excès na b voilà na kombo na Jésus-Christ. Donc en fait ici parce que tout à la plus madame tu réfléchis moi mouké la brune a beau kopesa ye mukana tout dans la thèse voilà Diani na niveau azalaki wana est-ce que na niveau pareil ko ozo mukana na moyen musude c'est que moi je veux pas réfléchir moi parce que ma possibilité pesa na ngwe to lo bango nyuso ala détail te to yebinga makambo ekendaka ba comédien belé ba ya pe na poto awa ba fana pe na basi ba tika pe basi wala ba zozo wa mikanda bango presque nyuso mais qu'est-ce que elo nango ya péché ki Diani aluka peut-être mukanda côté mususu donc normalement mukanda na plus même ça dit que de te occuper avec azangi bina mukanda ça dit que la procédure kaka ne peut-être et balo kenda ndenge kenda ki wana bon de l'autre côté intention des alaki soka sur mukanda azongi parler na abendezi abena moi na bana la brune aussi quelque part ah oui peut considérer on peut facilement un peu moi aussi quelque part aussi ça c'est humiliation voilà donc que moi ça Diani ina bana voilà pour quand ba comédien non ba ko sekaye
bato mokili kongola za bon aroseka yo ozomona ye la brune alors na peut se problème ça moi na bana mais non donc quelque part aussi comme dans le bien pour comprendre peu moninga beaucoup faire limisanga histoire moko na tala ser moko ozara na sur l'Afrique du Sud azoka kumbo ya mamu national ya comme international ah oui bon oui ser wana fait na lobango awa c'est une sorcière na bandeli yango alors baka makombe ya lukuta ngasi na kangaye ndaba na mutality juste loke mazo bana mais elle est en train de mentir alors makomba batwa nazo beta ngo mabe donc c'est batu oyo ba yoka kaka yoki bwa ya yoki ozomona ayoki ozomona donc à celle ta discernement te ozomona analyser tate elle vient répéter des connards des conneries ozomona eza batu mo usala bango keba et puis ye soza ekolo na ye a dénoncer te ato bomi mutu ya côté là Moïse mbié Moïse bien violé à côté là yé o Michael Lamba ya à côté là yé o mukuna noko na yé so ki papa na yé à côté là yé o a violé qui ceux qui na Canada kuna pasteur wana ya ko côté là yé ya zaka ndengo na donc ça mutu moko donc bolanda kayeti c'est une sorcière fille on a pumboka na butu frère nazo de bango attaque serviteur de Dieu et puis nous va confondre au nom de Jésus-Christ ata sero oyo mukuna abizaki na ye au côté là mukuna ya sa bongo ya côté de mukuna donc ça dirait que bakambo ton oyo kango tande bolo ba wana ye pas mo répéter amo finga pe la brine donc ba sala ndenge wana uzomona analyse te au benda mécanisme musikate uzomona kaka ko détruire bato détruire communauté bango wana frère voilà donc le dossier c'est terrible. Je crois que comme dans le lobby les autres quand même moi famille belé je crois que bato mingi ba vivre dans la situation oyo bon c'est vrai que bato so ba recouffa ba so bela ba so ba AVC ka ba mamboyo ça dit que parce qu'on peut pas quand même comprendre moi si aussi bokabwani na ye OK aboti yo zongi so na ndako wana est-ce que bazala ki moi c'est na mbali so moi je me pose des questions bato bozo na biso est-ce que bazala ki moi c'est na mbali na aucune et tout le monde parle de l'obala, alors qui pire petit à Gianni, alors puis peut-être qu'on peut rater. Gianni a son qui, mais bon, il faut que il y ait bien le raison donc il y avait ma keba, ça dit que va nous vivre keba la mout. Donc tout condamné. Camarade moi Gianni, a ibisinga na fond, a ibisinga bi Gianni de têtu. Voilà. A to peki c'est ma kamayo karana été. Voilà, to peki c'est ma kamabebe là yo karana été. Voilà, c'est ça frère. Ce n'était pourquoi bazo finga la pauvre fille n'habité. Na mo pe garçon mo boy aza sope misia waze quoi garçon mo boy na yeba ta ko aza so misia waze quoi comment peso ki ma oh frère les qui na TV azo ba copine passagère oui bien dans langage babé regarde-moi ce type là vraiment regarde ce type là regarde-moi ce type là ah oui non quand il est mo bongo regarde-moi ce type comment les kiminga et qui m'a kaka de cause de mituna sote ba komba bata bongo regarde-moi ce type dans un monde mais c'est un sorcier frère aux monde que nous avons un problème n'habiter tu regardes calé mission lo bango kala comment tu peux dire ça frère na landaye a ça peu mission moko boye na Paris wana kaka a tout ça on calme ngitao ba tourner la brune na awangani abia yebiete alibia yebiete mais si on a dans la bateau c'est ce que misa kalawana azo baso ozomona copine passe to faut moi ça donc on dit que ça fait très mal et puis la tête vidéo musu mutumo so sali vidéo comme quoi que yem tatine na poto ozomona on va na so na Londres Lucien so qui na Lucien c'est mbote Lucien to pesi mbote mingi ozomona merci ne éclaircir biso po ba comédien ba so ba ke muta bengse na poto nde Gianni ozomona lukuta nzoka nde muta bengse na poto muti mususu ozomona frère ba comédien oyo boza bando kibino ba comédien boza ba aventurier et puis nous avons aussi hypocrisie à ba comédien hypocrisie donc tout le monde so jana ko mutu na bango lelo et c'est moyoka na vraiment yoka donc ah ouais bébé qui déjà ça mais il faut que toi accompagner par union ça dit que pour matalana ça dit que nous avons la matalana oh quelle grâce et ça la mawate ça dit que ça dit et ça lingala bateau argo mais ça argo ah d'accord ça dit matalana ça dit que ça dit comme il a qui ça ah le bon François ça dit na comme yuma pour ça na ba terme ça dit va accompagner en tout ça là ça vraiment laisse-moi te dire une chose au moni bateau hypocrisie au moni bateau linga ba accompagner corps wana parmi bango il y a des sorciers oui parce que nous tous sera kufu zaki na yesu te faut ba ibo elo ya katina yo ozomona voilà donc bazolinga corps wana kende ba cérémonie ba sana ba cérémonie na corps wana voilà ba yebitina c'est vraiment de l'hypocrisie je crois que ceux qui kufa na yesu soko kufi na yesu ba kokate ceux qui ba ibelo bango esimbate
mais ce qu'on fait na yesoute ba sangana na yo pour ba zoelo comme okati na yo. Et puis c'est pas si possible. Voilà, donc je crois qu'il y a aussi les sons pour la bande de Gobelé. Je crois qu'il y a vie à poto awa neto yaga awa. Yo mobali, il faut la responsable. Le gars liboso mobali il faut ozala, ça dit que tant qu'on fait na ndako, ils attendent qu'on fait na sima ya basi. C'est ça. Moi vie wana mobali il faut la ndako, au futa na ndako. Voilà. Beaucoup za ndako voilà moi si oui, bilon ba na ndako, mais responsabilité aussi yo za le mobali. Ateke oyaka sima faut na sima moi si. Tout ça Gigolo, balesa, yo bechoko, be ukangasuki, ah non, c'est pas priorité dans la poto. Mais la poto, stabilité, mukanda, musala, comme tout ça, moi responsable. On a posé, ma vie, vraiment, te bénir ma situation. On se donne une image, on va voir la fenêtre, on va voir la manaille. Donc, c'est que on participe à rater dans quoi. Et ça quand même pas si. Je crois que tout. Babi se préfère dans le bien. Toi, tu es jeune, tu es dans la vie, voilà, c'est ça. On a combattu, on était des musiciens. Et moi, comment ça, l'inga, tu es dans kuna ya la tisarayo, akangayo. On appelle bazo lukayo. Mais bien aimé, on dit qu'elle est tellement la vie, on a été. Il faut pas tout colipéter. Excusez-moi, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Voilà, il faut que changer de vie, que ma stable, que ma papa, que ma maman. Et on a autant à faire, c'est mon frère. Voilà. On a Galates chapitre 6. On a verset 7, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous n'avez pas kolona, okubuka, soko yibaka, bako yibayo, soko soka basia batu, bako zope ayo, soko soka mibala batu, bako zope ayo. Voilà, bien aimé le Seigneur, liwa ya Djani, nzabe a permettre à makamusu pour te ya batu. Nzabe a permettre à mo pour te ya binu, ndekunangai. Vanda calme na mwasi na yo pe comédie tika comédie na ndako comédie na scène na ndako te va boza ebele to ba makelele na bino kaka basi comme mibali il est temps de changer beaucoup m'appelle ngana mona mindela ba faire ba comédien mais ce sont des gens posés on mona black non on mona batu moko boy mais na Congo na ces années de ba aventurier et puis ba comédien ngo lelo et comme aya comédie kaka po aluka mobali na poto po aluka mwasi na poto ozomona ba comédie pina lokola bambali somo baza souté na pese mbote Freddy komona bambali somo baza souté bangadia ngadios na pese mbote na Londres sikazali wa batu na voilà ngadia la mtu azali to ba parrain donc ya Djani ça que la bandi na maboko na ye eza ngadia na mangwau bango misatu wana ozomona ba comédie bon bazala souté frère ba dudu ngafura ozomona ba mundele ndombe to ki bana miki ba oya lo ba français ki tuko na ba Bordeaux ozomona donc bazala souté comme kaka donc batu moko boye ba côté ka de lo Congo po ba zo ba mbongo ba yebana mais c'est terrible. Voilà, donc ça c'était le dossier donc ya Djani. Maman Bomengo, je dis bonjour au servant de Dieu. Voilà. Donc je crois que même la brune maman la mwindu boy maman muso yim mingi na bandal en Belgique na Belgique na Anvers awa nani mwana bomengote te bomengote yaza awa la koza l'exemple mabele utale mundu te mabele bon comment peut quand même kiminga ye voilà bato basera bana ntsusu eza vraiment qui na bango mabele mwindu mabele nando moni na banda mingi surtout zaki na mingi voilà ça c'était ça. Et je pense dans le dossier où la boule après le après Bakunda peut-être Djani je crois que vous attaquer quand même moi mingi je crois qu'il pas la vérité on retrouve la tête à sainte quand on tombe la malamu mais au moins trop rejeter responsabilité à l'Iwa Djani donc tout bois qu'il a monté Djani a confié l'Iwa ya yemoko voilà il faut quand même tout le bango parce que la vie ils a choix. La vie c'est chaud. C'est que Mouninga na yebo moto ba na ninga si ala ki teti trop ayo donc ils allaient choix ils allaient comportement monto pe comme mon aliwana et puis quand même photo to lo bakisa biso déjà so na ndako yemoko tenga kufa donc ba péter à limite ko kufi na ndako ya la brune boyebi ka kufi ba de bele ba kufa aza yemoko 2 semaines 1 mois ba zo na Belgique il y a 1 an de moko ko la kufa na ndako ba yeba te 1 an après
Donc, quelque part, à confier par la brune, bon, il y a confier. Je vois que Gianni est mort, il y a un problème, il y a un kati, un souci, il y a Pezalaki. Voilà, problème pour la santé, Pezalaki également. Bon, je crois que, bon, poto, ma qualité, vous avez surtout Kalisaka. Ça veut dire que ma qualité, à la souci à Bané, en Afrique, à quoi tu t'as dit, le côté, moi, pas bien que ça m'a osé. Ma mikana pe bana okenango, mais okenenge, ça dit qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi. Pour quand même dire que le Oyo, bon, j'étais liwa, na botia, na brune. Je ne pense pas à Koufi liwa, nzambe muto, à permettre à Koufa, mais ils allaient aussi dans les règles via Moko. Voilà. Ils choisissent, à salir ma chambre, ya ma belle finaille, à tabula bena malamute. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là, mais je crois que la brune, peut-être à Koloba, peut-être pas Koloba, mais je crois que ça va vérité, où il y a qui Koloba, après peut-être enterrement, donc il y a Gianni. Voilà un peu le dossier. Comment faire pas tout le dossier? Bateau, mon dit là, basui car ba comédie, on a basui image mo, il y a théâtre, il y a Kala, il y a Gianni. Bati a Koufi Balbio, Mbanda, Moutando filmé. Manipulation. Manipulation, c'est méchant. Et puis vidéo Moussous Batier, Djana Lali Boué, tout le monde va pompier, va s'appeler. Comment poster des images comme ça? Quelqu'un qui a une famille, ça sans cœur. Ce sont des frères, Moussou Baotia Bongoko, et ça peut pas se moquer na yo. C'est terrible. Voilà, donc ça c'était le dossier. Il y a Livoa, il y a Gianni, dossier à suivre. Vraiment, ma condolence de la famille. Par exemple, vraiment, nous avons Bango accompagné Bango. Et puis, tout souhaiter quand même à ce que, je sais qu'il y a le cas, dans les mois, qui est maman, présidente de la République, maman Denise, a tiré un moyen pour que Coronel à la rapatrier. C'est une bonne chose. Mais c'est pas une bonne chose. Nous avons contre un mot pourquoi? Parce que il faut pas bomber Samboka frère. Mutu azalana, mutu ami kundaka yemuko, mutu azalana n'importe quoi on est zalaraté. N'importe comédien koufi, attaque mutu qui m'a pas koufi à la boulangerie à Rumi Kunda. Dolingi bongote, tolingi bo kunde la biso bisoti. Tolingi ke bo bombi Samboka, batu ba mi kundi samaka. Mutu azana mbongo na azana musala na azana. Et après aussi à l'organisation, aussi à la structure la banque. Pas les locaux frère. Il faut s'organiser. Pas les locaux frère. Oui oui mais. Tolingi ba ngambaliwe ya Tchaka Congo. Les candidatures qui malam, artistes en danger. Ils devaient aussi s'organiser, mais ils s'organiser. Pas comme des galons sur la bango, mais toujours pas problème. Entre bango, il y a toujours. Nous sommes bien organisés. Bazoaka combien? Nagina Aminanga, na PCMO, Jean-Luc Kazadi, à sa production, ma théâtre, frère. Alors, on a un leader, on peut se temps sur Mbongo, Yoso Luka Batu, Oba, ça, c'est très bien. $20, $10, Moussou, Oyega Bongo. Mais on veut comme belé. Le niveau d'organisation, attends, $1, la caisse, c'est déjà quelque chose. Mais non, mais c'est ça, ça dit que l'organisation n'est pas là. C'est terrible. Donc ça, c'est vraiment un autre dossier, autre développement prochainement. Mais quand même, tout est rapidement, sur l'Ivoire également, il y a Mangbaou, parce que révélation est allée, Mangbaou a fait la période de Covid. Tout le bien parce que, donc, il y a dans le même, dans le bagage, il y a l'Ivoire, il y a Gianni également, Mangbaou a tiré Bisso, la période de Covid, tout le bien a fait la Covid, mais il y a aussi responsabilité à Maman Naï. Il y a une révélation, voilà, moi, la brune et combien tu as boumé Gianni ndebe kaka mangota en kufa ke maki mo système tu as boumé mais frère biso to un message penda et pas ya mutu ya source donc mangwaou a kufa vraiment na biloko na yemoko mangwa kene ko simba biloko voilà quand ils a covid et ça covidité pour abimaka pe hôpital voilà mangwa abimaka pe hôpital so biloko kenaka ko simba ba réclamation fallait qu'il paye sa bateau. Ozomona bateau yo ba makambo yo il faut bolo bango yana ki moi si moi azalaki na France wana maman yo bi makambo bien moi si na ye yo bi makambo bien pour surtout suivre message yo bi makambo bien il faut oloba makambo voilà pour bato baloba yo mto bomaye alors il faut omi bimisa oloba makambo pour surtout yebi to suivre message na source mango il fallait ki a pesa bato mango atambola na Kinshasa makolo na ba commune pour la biloko batinda kia sala ozomona makota ngaye poto ba réclamation fallait ka pesa batu ya moto na kota ngimo hôpital fallait ka bim hôpital malgré biloko qui pena bien té parce que bazo réclamer ye il faut pesa batu tay kokaki parce que souci na boka tel intel nenga koma tel intel nenga mata tel intel alors makambo isa belé mais biso toza vraiment mandaté ta ko lobango pour to senga na moto aïda makambango oyo penda
même petit frère naïe voilà aux asoki na France même moi si naïe aux en France yaka koloba makambu oyo yaka ko sauver bana na nzambe ko sauver mutu moko un jour nzamba koloba na yo témoignage au salaki tala sauver un tel ngaba ninga na bise babenga nga frère merci makambo lobaka tala nga fena ke no simba benatika tala nga makambo ba ninga no sa na sala rasulté to na yuka makambo loba ndeko na ngai yo mtozola na ngai oyi mamba mangwau tobi mwasa mangwau tobi ndeko mangwau yaka koteya yaka koloba po ete bana nzambe bazala libéré na kombo na Jésus Christ. Voilà, donc ça c'était dossier Yamangwao, Djora de Lobby. Voilà. Bon, moi si naïe, on doit aller bien placé à couper ça élément. Après, on a ma frère naïe. Ma frère Bazali. Voilà, ça c'est vraiment donc clôturer quand même ce dossier Oyo, Djani, na Mangbaou. Voilà. Pas ministre qui n'est pas Mbangu. Rapidement, tout qui est dans notre dossier Oyo et l'équipe na Canada, je crois que c'est quand même communauté na biso diaspora congolaise. Oyo Bolandi na ba média, je crois ba média même ya Canada ba Lobelango. Donc drame familial oyo eleki na mboka ya Toronto kuna na Canada ndeko oyo babengi na Johnson Kongolo abomi papa na ye abeti papa ne masasi abeti grand frère ne Denzel voilà et puis abeta également maman na ye masasi maman ne malheureusement m'a koufité mais papa koufi grand frère a koufi Denzel. Alors Bato se poser la question nini ekomeli na mutu ya mwana na biso Johnson pour abeta masasi na ndeko na ye aboma papa na ye. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je crois que ba information za ko circuler mais allez un peu contradictoire ba ils ont ba version zo belé ba soit alors qu'on discuter dans grand frère na ye Denzel parce qu'il a un rappeur musicien ba aller discuter tout ça bon ba problème avec la famille papa il intervenir moi na oki mutu il s'allait pas à la jumundu kabeti bon c'est assez facile quand même hein. On se parle lobby qui va aller là qui moi c'est un grand frère na ye Denzel puisque à l'anda qui grand frère na kima écoute à l'anda te libala ko bete masaka ko bomeli banda mais en tout to yebi ki zali drame leki maman ya ki po ki tazali kolazo ki taboba abeti pe ba masasi ezali sali quand même pas si je crois que la communauté na biso na ebité tout ka histoire moko ya bongo moi na beta masasi na okina na hotel bon ba kufa mais au pena moi la jupe na ça ça beta je crois que quand même moi mais c'est là en France la France peut ça la ah oui il y a pas longtemps abeti masasi abeti masasi. Ah bon. Donc, il y a plusieurs couteaux même. Plusieurs couteaux. Il y a pas longtemps. Donc, en fait, il y a des drames et ça quand même pas si dans la communauté. Et ça, il m'a comme la sauté quoi. Et ça, voilà. Donc, ça m'a comme la sauté, mais comme Kokota. Je crois que tout ça, il y a une émission. Ah, frère, tu l'as qui sur l'éducation. Il y a pas la poto. Parce que quand tout le monde a les réseaux sociaux, au moins la maman a Télissi longi atiba bichou alati wana azakoloba mona papa kuna alati ba weston costume na ba réseaux sociaux ngai kuna tala ba image na tala sala nga moi pasi parce que so tali bien ba maman wana na ba papa wana o ba réseaux sociaux ba ya ba ko bida so tali vie na ba éducation ya bana complètement raté. Voilà. Bana ba tala classe à banaté, bana ba katala bango classe, bana ba teka ba drogue. Dans son hôtel écoute na papa. Bah oui. Mais ils ont les canons normal. Ba papa va comme pour préférer que le tonga ba flat na Afrique, mais éducation ya bana est-ce que bazo kola balande la kaya moté. Parce que et le coup l'équipe na Canada il faut interpeller d'abord biso ba parents, ba famille na biso kola na kata poto. Ah, moi je peux quand même dire aussi que moi na oya beti masasi azali aussi victime parce que les conséquences les conséquences il y a irresponsabilité aussi à ba parents parce que des choses bloqué belé parce que quand la yoki les solo na yoki ba benga na Canada ba pese moi ba détail ya masolo so les appels à solo ben azali ba information d'aujourd'hui il semblerait que maman wana comme na oya kufi comme na Georgette Teazoki ouais Azoki voilà on va blesser déjà ouais maman oya Zokaki. Bon, il semblerait que Mobile a bien ça dans la France. Bien à Yuki. Voilà les informations toujours confirmées en côté. Mobile a bien ça dans la France. Tant qu'on est en France, vu comme Mikanda après de Bayaki wana Mikanda il passe à botaka mona moko mais sur la zemi. Mobile naie ou la France atindi moi si la Canada. Atinde pas maboko ya petit naie confiant que baboka kuna kanenge zalaka. Ngala Hollande après. Il semblerait toujours parce que ils ont la conditionnelle dans comme kuna mutu oyo fala landele ba mikanda ngwana comme comme manaï ils allaient papa ba tubo mama ça dans une quand on regarde les salaires du péché bon bala ngota na Canada pour landela moi sinaye na bana parce que comme bana mibale parce que moi ça bota kuna ay na zemi
ayoka kutoka masolo ngani zalaka ça comment appétit na yo et puis bon moi afandi mais akoka qui na été à Sony France ce que peut-être récupérer moi si ba boti ba to boti wana soki za solo maloba nini mokolo moi ça lobaki soki za solo parce que le karma existe comme tout ça là kana mabe existe non ba watani te basi na kini bazolela mais tala siko ndemo soki et puis la information balobi papa ngoya mo atika ki ndako akene soki na Londres tout ça bon vie ko sala ni ko sala pété toyoki en tout cas donc confirmer vraiment on doit confirmer nga abete ma solo c'est à dire que aujourd'hui la situation à niveau famille ba ndé bazo kola na ba HLM aussi boyebi na Paris galon ba HLM ba immeuble wana okuta bana ba Somalais kuna ba drogue ba Nigériens ba Congolais bana bazo kola na ba condition moko c'est à dire que ya mabe moko impossible c'est à dire que bazo ba influence moko ya milieu ba côté ba milieu ba drogue ba milieu moko c'est à dire que bana mutu zo beba ba ko na ba minduki na banda c'est ce qui est arrivé la drame oyo autres allez ko déplorer les lo oyo c'est terrible il y a problème il y a éducation mon frère na ibita ta yo ka ki solo wana analyse de mes années parce que c'est quand même pas assez normal moi quel que soit dans le bakanda zalaki na parce que l'information que non il semblerait que papa est dans nyonga mwana bon ça on peut pas confirmer moi la zalaki na babilon na mais ça on a simba mbongo facilement ko yo msala te ko defaka et puis il fallait zonga na ki nene Kinshasa ye papa papa on joue nga kenende ngona mona beta ke masasi donc ils allaient makambe bilé zolo ba mala mais au moins ils allaient quand même ko interpeller biso la communauté na kata poto awa na bana biso de Zobuga et dans la France et dans la Belgique partout là ba Londres également toujours vivre ba situation wana toujours mona bana biso de bazo kola za ba condition na bane za ko ya to lobaki déjà ba mbulu za ko ya et vous encore plus grave. Amen. Alors, il faut éviter une réaction par rapport à la drame. Amen. Dans Éphésiens chapitre 6, nous avons verset 1, et je vais verset où papa, Kabula on banana, maman Kabula on banana. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, faire tout le temps. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Voilà. Car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est la première commande, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est quoi la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parce que tant on obéit papa té, on obéit maman té. Voilà, malédiction que soit yo. Yoga verset 4. So ba beli ba parents. Et vous pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, il faut m'affaisser, ils ont m'abêté, et en les instruisant, côté à moi, selon le Seigneur. Voilà, selon le Seigneur. Mais yo, papa, frère, au milieu du Cambo, na France, et pas il y a pile, vient dans un moment, il y a colonisate, puis il y a Sony, puis il y a Passi. Moi, si na ye via ye baraté. Même moi, si na zote ka drogue na bana. Mais ye via ye bakité. Moi, si ayaka Hollande, azo kutu makango na Hollande uzomona azo fungie ba drogue yazo na ndaku bana nde mutu bazo tekela ito alors vina ngana il était étonné mungu za na ndaku moni mbila na kota na ndaku pombila sa mbila pa na ndaku isa ata ina na sala ndela yebila ye sala banquette aliti na yoza na problème té abi problème eza moi si na yo na ba no ba tekara drogue ba information yo en fait yo nanga si mbila c'est ba tala ba preuve bakanga moi sa kenda. Et dit droit de salir du péché, c'est la mort. Moi aussi, tant que je suis Koufa. Vous avez à Koufa. Vous avez frère. Et c'est histoire vraie. Il y a bien dans la penda. Tout, il faut y billet, tout va y billet. Vous avez maintenant tout le temps à comboner ça. Vous avez et puis si pas, c'est pas si mawa. Comment moi na yo boti, aux autres qui c'est drogue. Comment moi na yo boti, bon ça qui nous ensemble. Et ça na ba maman mususu ba ça qui nous na ensemble. Au centime là, tu es peu belé. C'est azubina mwana na ye akene Kinshasa bazobima na ba député na ba nini do bima na mwana na yepe c'est terrible ou bien ndako mama za la bana la belle ba ndako ba yebi voilà donc osoma tabi bali wana akobima pe na isu na mwana na yo bana baza ko encaisser je faut dire que ça dit que ils ont traumatisé bana ils ont batté je me suis je crois péter ba plomb na ndako ko pe munduka beti na ba mazasi voilà donc ça dit que ça reste dans la tête ni ser mo na yebi pe abima na bana na ye ala bana mi bali ya mi bali abima na bana ye vous mon frère donc c'est la sorcellerie donc dans ce comprendre que moi la bimina maman na yo moi la bon yo bala yo et c'est nous on a les bal moi ça rempli ba démon vous mon to ser mo bimana papa na yo bon yo bali moi bali ser bongo asa na ba démon déjà il faut no ba sambelela ye
et puis si passe et puis si maman comme dans la communauté bien sûr toujours bango boye ça toujours tchola batute mais toujours linga besoin délivrance bokanga mana Yesu bobixe milimo na bino bokufa na mabete Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance makamlo so atabiso to ça na ignorance ngata na faire la lumière et moi to bidi masolo on ya bien na bimagana intel on rappelle bimagana oh yo to yeba ka bisote donc to kutana ba parler moko sa to yeba c'est bien na pokwa ngana butu na to éviter ozomona tala nan mais le to comment va faire en Christ quel gars tant que to ko na to ngaba te ma kofa anga na viola yo on la mama solo mais yo ndele to senga na ka ba parler ozomona frère et puis si combien de ba bunda pour na basi ozomona ngalo na bunda pour na moi cité ce qui na bosani yo bunda na pour na moi cité les cas le bunda na ngai jamais frère na ko bunda pour na moi cité ozomona ni bunzambe ezalaki déjà et puis ngala bima na mo sa mutute loba owa okosa kinga moto ba naki mo sa mutu mona na fona tika ozomona na kuta kuna ser moko boye azu mbongo pela azu pesa mbongo mais moko na ibaka bimaka na intel azamo abota na intel febe na tika yi tant nga na mo sambela obi alukanga bina senga yuza nzamba solo po boya mbongo na ngai po obi na abota na intel. Voilà, donc ça veut dire que nous sommes battus à ma baie. Il y a une valeur, il y a une terre à bana. Le bas mon ana, nous nous collaborer. Moi ça monte que simbate, mon bala monte que zoate. C'est ça mon, c'est ça ma valeur je transmettre dans mon anayo. Voilà c'est ça, respect dans mon tonyoso. Il y a na mon tokinayo. Il y a les nabanda ko batute. Bilata la tabilo ko batute. Bako la ti sayo respect à ma baie. C'est ça ma valeur. Beauté à soubanate. Frère Zanatan a fait ça sur Kapana Peso Malouba. Dans un proverbe. Il y a un proverbe 22, je crois. Proverbe 22, verset 6. Proverbe, Azawapi. Proverbe chapitre 22, voilà. Proverbe chapitre 22, voilà. 22, on a verset 6. Proverbe 22, voilà. Proverbe chapitre 22, verset 6. Voilà. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre frère. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Frère, t'es mon anayo. La qui s'est nzela landa frère atako la kubusa na te nga mama na ngale belanga tangi mona moke abanga yo olingi miziki mingi olia mutute na ndako mama na ngalo bana nganga donc ça veut dire tina sokola et nous on a mutuna lokola ngonga olia mutute hao okoka mutute hao ya baki sa to simba na biso simbate ta vous c'est pesa bo to koki na biso ko pesa te pour mama likamba lo bana ngayo olia ka mutu moko te na mona ka so na making nga mutu na oleka ozomona donc ça dit que soko te mona na yo beleme akobosa na te mais bino mama be muziki papa tata nganda olia kana nganda okoma metio la mais bana teli bana mwini vene ba coupe na mboka yo mo so te tala mecho ba sire na bimi na mai yo wana zo yo matalana l'éducation matalana ba réseaux sociaux voilà toujours tu la binoté bien parce que besoin la chair on a la chair, on a l'esprit. Et ça combat tous les jours. Il faut esprit et l'on a la chair. Si on a des senga, on a un hôpital, on a pété. Voilà, pour les gens, on a un senga. On a un hôpital. Alors, on peut aller lilita. Et on te met qui voyager à souke salindeli, ouais. Avion ya souke salinde cercueil. Mboka ya suka paradis tolifeloe. Tout dépend de la façon dont toi tu vis dans le monde. Voilà, nous sommes les autres Makalate. Tu remercie Sœur Nabiso Berlin Boula. Alléluia. Il y a un frère JF. Ça demande combien pour nous demander bima. L'habité, tu connais l'habité, habité, voilà, que Dieu te bénisse, Berlin Boula, Kalate nous bima na Congo na Jésus Christ. Voilà, donc ça dit les solos il y a pas si il y a Canada, je crois qu'ils ont été quand même. C'est triste. Et puis je crois que l'environnement aussi tant besoin beaucoup là-bas, il faut aussi dans quel environnement bazali ko coller là, parce que par exemple que place bana bazali là-bas chez les mois c'est vraiment un milieu assez pourri. Au niveau à Toronto. Donc c'est difficile balaba médication madame le million ndingwana. Donc il faut aussi côté la kango ba famille donc na katiote obi ke jour so na olika na voiture na moni mwana ya ami na nga moko na Belgique frère na moni ga mona azo teka drogue nga na mona wana étant bébé ndikani na mona ka ba Jordi bani frère na moni mwana azo teka drogue na ka pasi na motema ozo mona na ka pasi mwana ami na biso to ko na Belgique ozo mona
mais so luka miango omone kaka na mwasi kuna le beko na mwasi kuna le bona zana ki sasa c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, donc les drames ont été à Bissau, donc je crois que nous allons là pour la route à Kaka, donc vraiment il s'allie pas si la communauté tout ça contre mutité tout ça memaka yesu ouais mais yesu na bomo na bino bo bixe milimo na bino bo te ya bana na bino pour mate bo reconstruire ma vie na bino ba couple na bino na kombo na Jésus Christ. Voilà, donc azo régner na ba couple azo régner na banda ko bato azo détruire ma bana azo détruire l'éducation bana. Voilà, sujet à Souka, il y a une chose à Bissau Lelo, ils allaient pub. Et puis il y a pub, donc il y a Stade de Martyr, il y a Moïse Mbiye. Voilà, bon, tout à l'heure on a quand une émission à Bissau, il y a Lelo. Bon, en fait, ils allaient avoir la similitude. Comme on a dit, tout le monde également clip, il y a spot. Clip, spot publicitaire, donc il y a Fergola également, Stade de Martyr. Bon, ils ont une image, ils ont une image, alors, question est coïncidence ou c'est le même message où ils allaient transmis. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que bon, mon seul Nzambe, la Nzambe, à ça la clip mongo boye, aux hommes la moto, aux tables aux kende wapi, ça dit que et puis dans la clip il y a chanteur comme soit yembela mokili, fait font la biso par rapport à yo mon image comment on interpréter voilà. Moi Zimbi a comme maître spirituel. Moi je suis un homme de Dieu. Moi comment même qu'on initie bateau. Moi je suis muta baby ça moi je suis ezali Marie Misamo. Donc ça la rane Dio. Il y a mai kalambai. Mon balatara ba blanc blanc. La ténèbre ton autres blanc blanc. Ils ont pour la mon diable pour la camoufler kaka. Ils ont noir noir. Nous sommes comme ça qui peut falir. Tout le monde qui matanga blanc blanc. Concert blanc blanc. Fête blanc blanc. Tout le monde qui a s'appelle Bissau du Camini. Voilà. Donc blanc blanc on a et dans des ténèbres ils ont ça noir. Donc pour la camoufler. Tout le monde nous dit ça les mêmes spots na ferry. Et puis tout le monde qui ferry tant que bimaki bolo kwa kenda ki na cité Bethel. Mbala on a cité Bethel. C'est quoi ayemela ki nzambet. Botala. Uzomona fait on doit même expliquer d'abord Bissau parce que on a image on a omona bango Moïse Mbi azobima na moto. Na mulili eza mwindo moto wana ele sa ténèbre ayo na zoya na mulili alaki blanc blanc do sa noir noir au monde azoya na couloir de la mort qu'on a peut faire au mona a kufaki alamuki donc auti na ténèbre donc diable yé zomona yo na zo ale ka pena yesu alati noir noir zomona Moïse Mbi akena na ngombe blanc blanc pour camoufler voilà yo na zoya et puis Moïse Mbi la balata ki wana eza aigle et la même Elvis Presley on la tango voilà eza aigle ezali oazomoko maléfique. Voilà pour aigle sur les araillés sous Christ azara likolo zomona mais diable peut bon ba imita même azara pe na Jésus na bango voilà donc zomona ba uti na ténèbres donc diable azoya ti na gloire pour aya ko séduire mokili donc même message c'est le même message c'est le même message so ndenge ni yo za na nzambe frère oza na même message na muta na mokili zomona. C'est quoi le message? Et on a autant un verset, mon frère. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, dans lequel on a verset 13, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres, voilà, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Quand on a des sous, quand on a déjà stade de martyr frère si on calcule date stade de martyr na date ba kundaka batu et betara 666 et ça pour ba chiffre on donc noter bien et betara 666 donc stade de martyr on a un enfant de Dieu a ko kende kunate donc to mala ba walesa ba Marcelo frère ba kenarande ko célébrer milimo wana uzomona ba kenarande ko célébrer milimo wana ba bi frère ba match bi ke match za ya mundu budungu ma moto ça la wana na ba stade de martyr wana un enfant de Dieu avo ki ko yembela Yesu kunate avo sa makambo kunate et puis bible biso na Matthieu 7 il faut pas kunda biloka mabe pour ça ba célébrer ne bilimo mabe bando ki pe mingi ba bon était ba to ki na ba réunion na stade de martyr o kangote ba réunion na biso na stade de martyr bon yo so ki kuna ningini vous mon frère est-ce que délivrer dans stade de martyr vous avez délivrer dans stade de martyr. Ce ne sont pas des enfants de Dieu, frère. Et puis, on va faire l'église bâtiment. Frère, dès l'église bâtiment, on va nous qui basalaka. Bon, moi, je me suis dit, frère, et ce ne sont pas des. Ce que tu as fait, Mike Kalambai, au tel sport, il faut mener un soulier.
Donc, star de Jésus-Christ n'est pas glorifié. Autant Mozimbi, Jésus-Christ n'est pas glorifié. Et ça, ma mission, mon kili frère. Par contre, je vais changer la branche, je vais conseiller un petit Nzambe, musique Nzambe, un bâté karangote, je vais faire un concert payant. Frère, ils sont de concert, tu seulement cagnotte, tu seulement concert, tu TI, aux hommes, on a des concerts fait un TI, bon, ils ont un Nzambe, maman Balambi, aux hommes, on a tout lié, ils ont bongo. Ouais, on parle de Pambolibino, frère. Mais pour le nid. Hier sur le bac, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais ça n'a rien à voir. Va travailler. Toi et moi, des fois, on s'appelle à 4h du matin. Yuzo Kelinga Nazo Ketotiki, maman, faut monter ma maman pour le tigre n'andako. Bien sûr, faut monter ma maman auquel ma maman te tigre n'andako. Au tali ba beauté, au tali l'obité, au tigre on a tiki, n'a que Luka. So bango kutu, babala kutu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Tant de mecs Kalamba nous qui peigner. Maïke Kalamba Indoki. Mobali ya Moïse Mbiencho. Mobali ya Yvette Kalombo Ncho. Mobali ya Ene Solangi Ncho. O associé ya Watanabe Bancho. Baparamba kanisa ki mona ke libala. Nzoka batika ki mona na maboko zabolo ye. Penyela nyokwa mingi ye. Openya betamine tinyoka. Ta fimbo ya bakanje jalaga bongote. Frère. Basi ba bongisa déjà, penel ba. Ce sont des démons. Ce sont des démons, frère. Ce sont des démons. Ozomona bato ba yana mission ya ko détruire ba na nzambe ya ko bebisa ba na nzambe so ba bongisa tout c'est peni so ba ba bongisa mais abesa na famille am peni bebisa ba to combien ozomona c'est qui le lot ba rapport na ye akenda ki mboka moko boy abanga mo sabat makamune yangwana vie na bango yangwana ozomona donc ce ne sont pas des serviteurs de Dieu botaka ba sport na bango bomona ke baza ba luka gloire ba comme ça des papa na bango qui les démons bino bokini stade de martyr wana nzamba sala bino grâce mais un jour nzamba retourna yo oka ki frère Jeff to yoka ki était baza ba misa déjà mutazo teka musique déjà mutazo benga pasteur apôtre docteur évangéliste suginimi s'il n'est pas de Dieu. Ce ne sont pas des titres. Et ça, il a fait des dons aux hommes. Frère Lima, c'est toi le pasteur dans ta maison. Bah non, on a idéologie na yo. Moi, on a idéologie na yo. Le pasteur, c'est qui? Il y a des encadreurs, c'est un encadreur. Et ça, donc, voilà, n'est-ce pas au moins, ma enfant, comme celui qui a pour ayo karangai, bana ba yo karangai. Le bango na bazubala, bono bango sa ki mbumate, pas ni pour ba yo kakingai. C'est ça. Donc, c'est ça. Frère Nangai, au tigre bano, au tigre mon batouana, bako bimana bango, bako détruit bango. Na kombo na Jésus-Christ. Voilà, ça c'était en tout cas l'élément auto bon ça qui pour l'émission d'ambition le lot là on profite quand on appelle ça bana il y a Dublin beauté au la bango vraiment communauté congolaise dans Dublin là on pose la tête mon frère Jean-Claude Angbalou merci pour moi mon frère voilà donc la bonne sanité Angbalou Dio Kalambik vraiment frère donc de longue date et puis ma frère Belé frère Odon na sœur Nabiso Françoise vraiment merci pour maman Françoise voilà bana Odon bana nini ya Dublin ba bote mingi vraiment donc communauté congolaise a mené les amis bana Dublin na frère Limato na frère Tangi voilà to ya ko na to bote également Picho Pacho de Norvège Picho Pacho de tous les temps voilà donc to comme na suka frère donc petit Pacho Panda Pacho Panda na linga to silika ça va pas mbola libota mobima Pacho Panda sans oublier mon frère Pirumbale, et de tous les temps. Ah, Pirumbale. Voilà. Que Dieu te bénisse. Ma vidéo à Tinda donc à partager merci Nanyoso. Merci en tout cas Bandeko Blandi biso tout comme na suka mon frère donc émission qui pour la côté Bandeko biso ba doit senga biso ngo je crois que ba doit senga ba demande belé bolo bla parce que ba doit la biso ba biso. Amen. C'est que na bouche autorisée tout le bas. Il fallait quand même tout se virer puis na bango ensemble. Ça peut makanisi na biso. Comme na suka mon frère lo ba suka pour tout ça. Nzamba pambola bino, nzamba visiter bino na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Ciao, ciao. À très bientôt la prochaine. Bye.